pesa biso mpe makambo oyo tosili kotanga na Bible oyo tokoki komona ete koki kozala compare na molimo ya Jezabel na badati ya lelo oyo okoki komona ete mwasi azali kodomine mobali to mwasi asili kokoma mutu mangungi lokola mama oyo babengi kombo ya Jezabel. Makambo donc ekoma ekuna ya mabe penza. Donc amour aveugle ekoma kuna. Donc mibali nyonso na Israel bakoma ko act mabe, donc bakoma ko act foolish. Donc mi baba leader ko batata minene wana donc bakoma ko sala makambo moko ezanga tina. Donc pona nini molimo ya Jezabel donc ezali ko diriger bango yango wana. Et puis ba leader nyonso wana pe bakoma ki bazoba devant basi. Donc moi si bakamno so bakoloba kaka oui. Même kamango sana wana nzela te bango balobi kaka sana nzela pona nini bazo dominer bango donc yango ezali koleka wana basi bakomaki na molimo ya siko ya diva. Donc diva ezaki mwasi yango soka bimi okoko tuna ete ozokende wapi azonge na ndako tuko tuna ete awuti wapi. Donc mwasi akosala eloko nyonso alingi kosala yo mobali osala droit ya kotuna ete. Donc abimi akolata ne mini alati akolata ne bakola alati na elamba donc ozo benga ngo penza azane ni donc ala presque ni azane na alati na ete. Mais donc osana moko pesa séduction. Bon molimo séduction ça ekota ki bango. Nde bongo donc basi ni donc osana moya ko ba devant basi wana te. Basi nde wana ba ko yebisa yo nini ko sala. Donc nde yango mutekota ikuna. Qui babakabo na banza mama ani toza pe komona na société na biso misala ya Jezabel ezali komona na place basi to ba église to société na biso ba makambo ya molimo ya Jezabel neti kaka ba homosexualité ekomi partout na balabala la biso. Mwasi oyo nokuta yaza kotambula na moninga na ye mwasi mobali aza kokenda moninga na mobali et puis l'église est là batu basambla bazali wana baza pe koloba eloko moko te baza ko benir kutu ko basali pe mariage ba pasteur pe ba beni bango nino bakepe na leta bakepe kozwa nini mikanda officiellement ke o papa oyo babala na papa oyo mususu mwasi oyo babala na mwasi oyo mususu mais baza pe na bana na ndako babotaka peut-être avant baya kokoma na misala ya misala ya Jezabel bana baza kokola bayebi ke mama na mama balala na chambre oyo parce que babala na bana mikepe baza komona wana ba télévision na biso oyo basomona ngo basomona na ba journal eza koleka ba bala ya basi na basi mibana na mibale ezali koleka na ba pays mingi oyo tokoki koloba kombo tinete tokoki koloba ba kombo netika na ba États-Unis oyo ba Amérique et comme autorisé ke boyi okende na tribunal mabala na bino pe esalemi oyo nyonso tozali komona ete mingi bazali kobenga oyo ezali kindoki te ezaki kindoki te parce que tozali mpe kotante kobenga bapaster toya mpe na niveau ya église na biso na niveau ya société na biso mpo tomeka mpe koexplike na population na bamindimi oyo bazali kokosamaka na baprophésie ya lokuta oyo kolisa amonaki église atiatiraki baprophésie ya lokuta esili kokota kati na bino oh bakangi mama wana ndoki oh non kindoki ezali te molimo ya Jezabel yango toza komona awa. Oh tokananga fi wana batambla samba za bandoki te molimo ya nini ya Jezabel omona pe mwasi azana droit ya kosala avortement po alobi ke eza droit na ngai donc zeme ona lingi na ngango te naza na droit ya kosala avortement na lingi na kobota sikoyo te ake papa médecin pe alobi eza droit ya mwasi asala nini aboma na ye oyo nyonso tomona ezali molimo ya Jezabel kolisa lobelaki na église ya Tira mais eza pe komona tina église na biso tina data lelo mwasi abala mais aza pe kona kosela ke kala mingi na uti kobota sikoyo na yasu kosala nini nabota lisusu ake pe kobimisa mwana yo mbali pe kanga monoko na okoloba eloko moko te biloko oyo na banza ezalaki wakati na vie oyo ya milimo ya mwasi oyo benkomba nini ya Jezabel. Mama ni continue no sokoza na page mususu ya koyebisa biso oyo etali ba molimo ya Jezabel. Mususu pe ba neti bakisi ya ba mususu mona bazoko na kosomba bakisi pona nini kosala ba sex wana you know bakisi plaisir sexuel wana donc nyonso donc ekomi mingi koleka kutu ekomi même industrie ya koza kosala mbongo ya tro na ba station essence nyonso kokuta baza koteyaka bakisi ya ndenge na ndenge ba plastique wana po bato baki na kosala ba makambo yango mwana kota te eza koteka maneti nguba eza kokotsa pe mbongo ya tro pona ni mutu azoluka plaisir sexuel kaka ki molimo ya nini ya Jezabel
kindumba na kati église omona pasteur pe azotambola na bamama mosusu na kati église bafrère basere en Christ bazotambola kaka na bato kaka na kati église wana nyonso wana donc eza pena séduction yes exactly ya astoro nyonso wana emonelaka misala ya Jezabel ezali molimo ya Jezabel emonelaki kati na mokili ya Israel na mboka ya Samaria place nani azalaki mokonzi Ahab, n'est-ce pas? Wana n'est-ce pas koya komona mama ndenge oluzu bakisi oyo ya mobali azala kona kosoma bakisi po azala makasi po mutu nyonso azalaka likolo pai makasi mwasi pe alingi akasomba bakisi ozalaki o menopause yelinga tikala bana komelaka yango mpona azala makasi akoluwaka mibali bino kona ezali molimo ya kindoki te mebenga yango na kombo nango ezali molimo ya nini ya Jezabel, n'est-ce pas? eza bongo et puis na bapase pe na église soko opesaka no mpe mbongo te bazotia yo kate bazokende kaka na baoyo bapesaka mbongo donc soki bamoni yo otiaka la te oyo na ntango badime omonanaka te na mabonzo mpe omonanaka te donc bazotia yo kate mpo nani bapase bakomi kaka kowela mbongo kote parole babungisi yango mpo na nini mbongo nyonso wana ezali kosangana kaka na molimo ya Jezabel parce que ezali molimo ya autorité ya bape molimo ya bainfluence ya koluka kaka bato basala nini bakweya na bamakambo oyo ezali bape n'est-ce pas? Basi pe koya komona mingi basi bato badominaki mibali na temps oyo ya mokili ya Israel précisément na mboka ya Samarie kiye yango kaka toza kobenga Gilead mpona bandeko oyo balandaki ba émission ya saka na Israel na banza bosili koyeba ete makambo ezali kolekela na bisika oyo ya vale oyo babengi koma Samaria mena kala ezalaka mabele ya bato ya Gilead mutu asombaka mabele oyo Omri tata azalaka na mbongo na ye ebele et puis akufi atiki pouvoir yango na mwana Ahab et Ahab ye wana nde mokonzi ya Israel na minito tozali kolobela ye nde mutu aye kobala mwasi babengi kombo ya Jezabel ndeko kobosana te tozali kolobela makambo etali nani Jezabel okoya komona ete tangu sikoyo makambo oyo Israel eye kopanzana saga esili kokota nani akoti saga oyo Jezabel mwasi oyo ntango akosaki désordre oyo sur 7000 serviteurs de Dieu oyo etikalaki kati na bango mateya na biso elingi kobanda sikoyo tokoza kokota na Biblia tata moko profete moko mosali ya Nzambe na kombo ya Eli nde ye mutu aye komona na kati na groupe ya baoyo basalaki nini oyo balandaki molimo ya Jezabel wana te donc bango balandaki Nzambe na Israel. Merci. Nde place sikoyo premier désordre elingi kokota bitumba ya liboso elingi kokota entre Nzambe na nani na Jezabel. Tokotala koma Nzambe na mutu sikoyo bakomi na problème balingi koswana balingi kolukana. Nzambe awa représenté par qui? Prophète Eli. Et puis Satan awa représenté na nani? Na mutu babengi kombo ya nani? Jezabel. Ya Jezabel. Ne place sikoyo tokomi na point où tokende kozwa fi moi répondre sur muke tango tozali kozonga nde tokomona koma prophète Eli mosali ya Nzambe mais aboyi kosalela astoro Nzambe ya nani? Nzambe na Jezabel. Nzambe basule tango ngaliwa na koya mosala na ye wapi mabena ngayo wapi mabena ngaye rema wapi mabena ngayo nganaza nanga kaka etinda ya Bingaliwa mabe mokili bino bolo bingaliwa na za move oye binga na nzembo na za satana e bolo bingaliwa na za mabe o asina kopesa bino lisese moko okopesa ngaliwa na za na raison ezalaki nelenge mobali moko na mokili babote na baleke bele na sima baboti batangisi na pasio asilisi bakelasi na pasio akomakili konzi ya famille kusunga libotane mobima ngaliwa nazwaka porta kokota te na bomo elenge mobalolo ayebaka ndako anganga te azwaka mwasa moto te na mokili atambolaki malamu na mokili alukaki na nzela ya motoki nsima mikolo baninga mosala bapese toli bakota na ndako ya nganga baluka promotion na mosala ngaliwa nazwi mpe porte ya kokota
mama mikola bebisi mibekwa nganga ye ngana longoli molimo na mokili ye na quartier babandi kolela ye bayembiliwa yozama beo baninga na ye balelaki balobiliwa yozamo be esika nga liwa navandaki ye epesinga mpe pasi na motema o bino nde bato ya mokili ye botosaka makomi na nzambe o botambola malamu na mokili ye botika masumu na mokili ye botika basi ya bato ye botika mibali ya bato ye bino bakongole boleli makile sopani na kongo po botamboli mabe na mokili ye 40% bopesi na kindoki ye 40% bopesi na kindumba 10% bopesi na moyibi ye